nyonso bolinga kolanda culture africaine olanda biso na Canal Congo TV okozala de cité. Se quer saber cultura africana, segue-nos em Canal Congo TV. Voulez-vous découvrir les merveilles de la culture africaine? Suivez-nous sur Canal Congo TV. Vous ne serez pas déçus. Canal Congo Africa is good. Bino boza vraiment ebele liboso ya baetando ike na bino bandeko balandi nakanisi lelo tozongi lisusu na cuisine na biso wapi bisika oyo tolingi kolakisa bino recette moko na gastronomie congolaise oyo ekopermettre bino boyeba comment est-ce que ba ingrédients congolais to transformaka yango pour que totia yango na assiette po esepelisa bino oyo bozali kokota ntango nyonso na Canal Congo Télévision. Chers téléspectateurs, lelo tokosela bino recette tobengi na kombo ya poulet à la moine. Alors pour réaliser du poulet à la moine, en premier lieu il faut zalana soso na yo. Soso wana toza kosala poulet à bouillir. Tokozwa soso na biso ya makasi o boza komona na télévision wana baza kosukola yango, tokokata yango en morceaux. Après avoir kokata yango en morceaux, toko épicer yango na poivre blanc, na épice à poulet, na ail, na tangawizi, na mwa muscade. Tokotia mwa mungwa pour que tokende kotokisa yango. Après cette opération, tant poulet elembi, tokitisi yango ndenge boza komona wana et après tokokende kokalinga yango légèrement. Donc tokalinga yango légèrement jusqu'à ce que poulet kozala doré. Et après tokobanda préparation na biso. Alors quand nous parlons du poulet à la moine, ezali ngubate, ezali mosaka. Donc na lingala toza kobenga yango soso na mosaka na ngai ngai. Mais en français poulet à la moine à l'oseille. Soso mosaka ngai ngai. Alors tokoleka siko na étape ya kosala bongo moine na biso. Je pense que tozalaki na ba noix de palme, tosombaki ba noix de palme na biso, tokendaki kotokisa yango et après totuti yango, après toyei kosala mosaka ndenge boza komona wana parce que la cuisine congolaise c'est une cuisine qui prend beaucoup de temps dans le feu. En tout cas, ça demande il faut avoir la patience pour réaliser des recettes congolaises. Après avoir kotokisa mosaka na biso bandeko balandi, là maintenant, nous commençons la préparation pour réaliser une recette finale. Une serviette, ça c'est serviette de service, c'est pas pour éponger ou nettoyer les assiettes ou faire descendre votre casserole du feu. Ça c'est juste quand vous préparez, à tout moment il faut plonger les mains dans l'eau, additionner du vinaigre et vous avez votre serviette de service, ça vous permet pour éponger les mains. Nous avons les ingrédients pour réaliser une très bonne sauce à la moine. Nous allons associer les aubergines, les courgettes. Nous avons aussi l'aubergine sauvage, ce qu'on appelle communément solo. Nous avons l'oignon et puis nous avons la ciboulette. Nous avons du sel, un peu de glutamate et l'oseille déjà étivée. C'est-à-dire ngaïnga yakukalinga. Ici dans notre robot mixeur, nous venons de mixer ensemble la tomate et l'ail. Tout ça, ce sont les ingrédients qui vont nous permettre pour réaliser une très bonne sauce à la moine, à l'oseille et au poulet. Alors, je récupère directement l'aubergine.
Je les coupe en cubes. Après avoir coupé en cubes, je vais les plonger directement à la moine ou dans la soupe. Téléspectateurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre recette d'aujourd'hui. Nakanisi, wana boti komona comment est-ce que tu sais bino poulet à la moimbe à l'oseille. Tu sais bongo poulet à moussaka nanga ingai. Tu sais là qui comme ingrédient, tu sais qui n'a besoin de poulet, tu sais qui n'a besoin de moussaka, tu sais qui n'a besoin de matungulu, ail, tu sais qui n'a besoin de ndembi, tu sais qui n'a besoin de courgettes, tu sais qui n'a besoin de tomates, tu sais qui n'a besoin de solo, tu sais qui n'a besoin de maïs. Bandeko balandi tozalaki pe na besoin ya ba arôme na biso lokola arôme à crevette glutamate pe totie mwa moke nakanisi ba ingrédients nyonso yango wana o esali que tosala bino recette kitoko o na kombo ya poulet à la moimbe à l'oseille o ekotaki bongo pe na aubergine na yango wana kosisa magazine boité 100% na pesa merci mingi na mama Ginette Samba oyo aza bongo sponsor numéro 1 ya chaîne YouTube otobengi na kombo ya Canal Congo Télévision yango toza ko inviter bino na bandeko nyonso baza na diaspora ceux qui ont besoin oyeba ba recette congolaise moderne en tout cas kota na canal otobengi na kombo ya Canal Congo Télévision en tout cas et ko permettre oyeba katango nyonso comment est-ce que la gastronomie congolaise eza ko s'actualiser na ba oyo baza na besoin na biso pona ko joindre biso okobenga biso na plus 243 89 83 18 413 plus 243 89 83 18 413 nakanisi mbala sima tokolakisa bino recette mususu oyo ekoya lisusu mpona komeka kobakisa lisusu na boyebi na bino boyebi bongo na bamakusa na bino merci.